Des moutons, il y a pompage. Sur des moutons, il y a pompage. L'État a soulé la pompage. Donc, bato Mboudi, bato ya Mazal, bato Koto Union, sur Mazal, Kokangama. L'État tika na yeko sa musala depuis ce qui mois nini. Si lelo, musala sala maralisu. Nzela na biso kutu ya kalato, nzela oyo wane ko bibisa bato normalement. Kolongwa Mboudi, si on est cassé bien normal. Nzela wana kutu ya ba embouteillage, mais bato va préférer yango parce que lelo yo. Il faut nécessairement les cas par ozone. Alors, pour ne pas causer un embouteillage, donc, bon oyo, tu peux sauter de mouton oyo. Il y a pompage awa, bana ya koto baleli, balobi que une année, bokanga bango nzela, atako tu boyina bango, va éviter ceux qui vont au saladi. Mais on a pris l'esprit, quand la masolo corona, on a que Koto yotika na yoko makambo distanciation 1 mètre muto kipango zate we wakuta za ko memana e batu nenga lingi batu baza ko kangama donc ya awa pena moindre corona oko yoka pena somo ko boyo ko bibela bino yoka so afeta donc corona pena ne fanda koto bien donc gombe ba épargner yango kaka toloba gombe ba épargner yango. Parce que awa tu as la pompage. Pour le moment, la distance à 1 mètre, c'est là où tu as la montée. Pour le moment, la distance à 1 mètre, là où tu as la cima. Donc, un mot condamné par les Congolais. Un mot condamné par les Congolais, tu sais que les mesures les autres sont préparées. Donc, République démocratique du Congo, bateau, gouverner, on va habiter Mamabé. Babongisa bango pe ba famille na bango mais nzambe pas le kumoko ata obongi bongo suka obibisa mona mongo ta mususu mo kiboba to famille na pe ba problème mususu ko kozala o comprendre te makambo yela la yo ezabia niveau na yo mususu tant que vivre la ne boye akufa te mbula na mbula ko kisape basanta mais yo mutu depuis on a vivre mi chuba tonga vie donc tonga wana chuba na vie na yo za répétition. Maladie au bel que la radio est en répétition. Pourquoi? Parce qu'il va pour un mboka. Les lots, il y a un mboka, ils ont un système sanitaire, mon côté, pour faire face à coronavirus. Donc, tout l'examen de Kinshasa, tout le monde à Kinshasa n'est pas les lots. Parce que, ah, tu peux être dans Kinshasa est cité. Et à un moment, tu côté la mine au Gombe, pour mon année, ni Gombe ali. Tu peux être dans Kinshasa est cité pour toi, ma qualité congolaise a dit coronavirus. Mais entendre parler, n'est pas congolais, monsieur Balobi. Moi, 2-3 interviews autour de la congolais. On dit, madame, on va commenter. Oh, tout le monde sait les réflexions réelles à l'objet. Sur le la réalité, c'est biso pena de binzo na kufa bongo. Le toko loko la binzo. Donc, nous avons fait ça dans le lokuta. Va continuer ça quand on va ça la peau. Malade, on va prendre la population pour système de santé zéro. Mais les loyaux, les donateurs, on peut s'abisso, la théorie que jamais bonheur n'a eu et pas y a mon tour à Salakamabe. Donc, bateau va s'arrêter sur ma bémoula, la moula, le babalou, bateau badon. On peut s'abisso quand même badon. Photos ou abadon, to vivre dans le tout ça dans le mais n'a évité. Population, nous allons awa, nous allons mardi le 7 avril 2020, population qui ça awa tozana zela oyo memaka kimwala babalweka basimasimaguna otala ndenge bato baza atase bakangi na bango zandu mais corona soka petit tour koto yo eza liwa yango wana totaka ndenge makambo yango oza kokende parce que awa mutu alati na ye casque te au moins la peine non esprit que tu sukola maboko ezate to sukola maboko na moni ete mais ba doit otambula ba opesa na mote donc on va le placebo c'est que tu vas vivre na bango normal ba o kan ma commenter voilà
tala nde bato asere bawela bilamba bana na tombola bilamba na 500 francs balo ya tombola balobi congolais ke bana balo ya tombola bilamba ya bato bakufa na corona esi eyaki bilamba ya bato bakufa na corona esi eyaki tala babalo okolata elamba ya moto akufi na corona olati elamba boyo bandi tsongina donc bandewo ya babalo boza mwa mayele mikolo oyo parce que na poto baza kobwaka bino c'est-à-dire soki moto abelaka ya corona bilamba na ye biloko na ye nyonso bakobwaka mais keba okozwa basket moko ya sika to okozwa elamba moko ya propre nzonga nde nkolo nango abelaki corona yo kotali na oka ofandi na obi bon nazwa kaka tala mama ndunda aza koteka normal pas de distanciation 1 mètre awa soyi olobi soyi ezwi mutumba moko watana asili ozozwa bamama nde basere ya donc awa soki olobi kaka soyi mbala moko soyi direct ezwi yo awa bakosa biso makambo basoyi te mpo makambo basoyi ondie koto ezosala te donc communication ezali nango te ofandi na biro na yo ozwi bija la okaboli na bamasa na yo olobi osali communication te communication eobeyisaka na stratégie nyonso eobeyisaka mpe na méthodologie stratégie eutaka na babesoin oyo bozali nango botali ndenge nini bokoki kosala stratégie mpona koatteindre cible na bino et dans le cas cible eza peuple congolais et puis ndenge bokoatteindre cible oyo information il faut komela ye parce que faut koutiliser bamoyen mpona kokomisela information mutu oyo atalaka na ye tv te ata otala tv te mutu oyo ayokaka na ye radio te azalaka kutu na radio te yebisanga okomisa message na radio oyo olobi osali communication pas du tout ocommunike mpona yo na mwasi na yo na cabinet na yo na bana na yo communication oyo ekomaka ti kote oyo ezali na bastratégie nango ezali na baméthodologie nango epi bato bayebi kosala yango ce sont de professionnels communication eza profession communication ezali science oyo bato basepela kosala barecherche yango bato basepela koyeba kaka yango epi bato basepela kozwa bapoint na université donc tosala direct toyamba bato oyo babenga biso par rapport a ndenge baolanda na tv quoi lelo mai eza déjà désinfectant eza na chlore batravaille déjà mai ya lelo ya sika savon eza de entrée ya Gombe côté ya Chanik metal esiki les fins ezalaki barrière basoda baali donc avant okota osokoli maboko wazwi température et puis opusani okei neti mutu nyonso donc ce qui est bien c'est que soki ozali vraiment habilité à okota na Gombe te tu vas pas entrer contrôle eza de part et d'autre ce qui est très important et aujourd'hui tokanisa ke baméthode eza ebele po te bakonzi bayeba kotia en place po coronavirus oyo esila nalandi professeur Didier Raoult lelo balobi c'est plus simple ceux qui va tester bato nyonso et puis après test wana va isoler bato baza malade donc va continuer il faut réfléchir ndenge nini population nyonso okoma tester na maladie ya coronavirus c'est très important parce que bi pas to outil degré bato baza okangama na nzoto c'est pas évident donc ce bosali confinement na bato baza déjà infecté beaucoup infecté lisusu bato neti na lopango moko il y a 15 personnes. Bana mutu moko aza infecté. Infection au tamboula plus, il y aura encore plus de morts que ceux qui te sali méthode moko ya ko tester batu nyonso et puis o aza malade ba isoler vie et continuer normal. On est médecine, on est ba professionnel médecine de ba pesi maele wana ba konti boyoka pour ça sa population pour ba évoluer kitoko. Donc on est dans zone ya confinement, on continue à confinement sikoyo. Comme yango ya kokangama. Kokota te mutu sauf bato baza kosala service minimum na baentreprise ndenge na ndenge bato baza kosala na babanke
des osnel na bato ya Telecom kadi bato bazosala mosala oyo eza indispensable pour la population. Soki moto mpe akati mosala te ozela bomona ndenge nini bato ya soki moto bazali kotravaye bango oyo bato ya soki moto soki moto asosimat bango baza kotravaye bango korona nano ebandi te baza kotravaye normalement mosala eza kokoba parce que communé aussi là mais soki moto kocontinue ngambo mpe likolo kuna so bomona bien soki moto bato baza kotravaye normalement. Donc dans la ville à Gombe, pas de transport en commun, pas de véhicules personnels. Deuxième jour, il y a confinement. Gombe yango yo te confirmer que Gombe est totalement confiné. Gombe est confiné pourquoi? Parce que coronavirus il a relié. Au KNB sur le bito kotika ba téléspectateur OK ozomona ba barrière soda paza wana za osala boulot na ye magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino. Donc contrôle bata la ciment. On va contrôler la température donc temps normal. Mais bisous on doit la chaîne. OK. Là c'est bien aussi. Moi je contrôle les là c'est fait. Merci. Immeuble intelligent, on a un point de contrôle on a Royal, donc partout, un point de contrôle. Donc, tu as continué à Gombe. Puis ça, tu as tambour à Gombe. Pour tout l'examen de confinement à Gombe, ça au Koba. Vous avez un casque, vous avez désinfectant et vous avez une laopé. Donc des Chanik Ti Royal. Point musu ya contrôle ya Ali, mais na moni sous na 24 points contrôle ya Ali. Nyon sorona pour na nini pour Kinshasa peu de fois et comme mboka ya trafic d'influence. Pour trafiquer les bosso kuna me bata kotoyo. La botoli maman na mu kompona. Watu zo de loin pour de contrôle hein. Ndenge za okende Gombe. Gombe est totalement confiné. Donc je crois que on va continuer ça les actes très louables. Mais il y a des choses, la bavure, on a bilo musa mike on va dire au salema. Il y a des choses que nous pensons que vont se corriger au fur et à mesure tout ça va évoluer. Au fur et à mesure tout ça va kender. Au fur et à mesure va jouer ça va poussana. Donc les sous contrôle. Les sous contrôle. Quand les gens salent normalement, vous avez mon mapinga, va se dire moko va dire sala. Magazine.